bandeko ezalinga Papa Jacques, pasteur à Congo, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ. Bandeko nalina expliqué bino boyoka pourquoi Moluba a koki kozala pasteur te. Bandeko ezelo kona salaka avant 2018. C'est-à-dire avant Chilombo comme président de la République. Na salaka on a Congo number 1. Na lubaka Moluba à cause de la Moussa Nzambete. Pardon, à cause de la pasteur te. Voilà. Donc le kola kuna cameraman wana zaka Moluba na baluba mususu ba yokani balongoli ngango. Elega na Congo number 1. Ba o balanda ngo balanda. Ezalaki entre 2015 et 2016. 2015 et 2017 na katikati wana. Na salaka vidéo kuna thème nango elaki Moluba akoki kozala musala à cause de la pasteur te. J'ai bien précisé. Na fanda na tidia peuple wana et j'ai conclu que Moluba akoki kozala pasteur te. Pour quelle raison? Nazo pesa mino ba raison yango yo na ba raison oyo e cause de la soki 13. Alors toutes les 13 raisons na vérifié yango eza juste. Mais yo longola ba raison oyo yo ngana lobi awa. Mais tant yo longola optique la peut-être na 9 na 10. On a peut-être 2 3. Ngana longo rien. Yo on a peut-être 2 ou 3. On tire na 10 au moins que non effectivement pasteur ya Mukongo en a raison. Alors bande ko ngai. Eloko liboso Moluba azana manque d'amour du prochain. Tout Moluba azana amour du prochain. Alors, qui est mon prochain? Tout individu est d'abord ton prochain. Mais Moluba, amour du prochain, Moluba nyonso sera na emote. Na banzi bo remarquer Chilombo. Na demanda azoleka na tricherie na fraude. Mais aucun pasteur à Moluba azako telema loba que non, c'est pas comme ça. Au contraire, bango nyonso baza ko appuyer le mal. Botang na pasteur mo abimi alobiki ah non Chilombo yo ganya yite te. Bango nyonso bazo leka o ba bengani basala nzambe. Bazo ko aider même basala nzambe mosusu batie na babe on commission ni na cour constitutionnelle boyebi oleki. Mais abengami pasteur. Yamwana nga expliquer bino que pasteur ya Moluba azalaka te conformément aux écritures. Tangu yo oza na amour du prochain te. Okoza na molimo santu te. Alors ceux qui oza na molimo santu te okoza la pasteur pour nani. Mais okoza mosala nzambe atake diacre. Pona kobongisaka ba mesa kokombolaka église kokina osomba biloko peut-être église batindi yo et voilà. Mais ozala mokambi te Moluba kozala mokambi te. Comme preuve qu'il y a une église à Moluba, okuta église mosusu mona école mosusu ezate. Voilà. Alors tokuta na makomi pour continuer. Mais ndeko yo moto yoka vidéo oyo soko yo kiango na sengeli na yo o panza yango pour peuple congolais ayeba que tout Moluba à cause de la pasterté. Moluba est pasteur à Salakate. C'est une honte pour la Moluba à qui nous a la pasteur.
Alors, toke boy. Balobi awa na verset nini awa. Boyo ka Bible niko lumina biso. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 39. Bandeko, Bekritir et Longoli Bango, on est pasteur par les signes d'amour. Donc, tout Moulouba, a un amour du prochain. Moi, on m'a appelé un jour ici par un Moulouba qui me dira, ah, pasteur Bisso, ce qui est Moulouba, tu es bioté. En tout cas, ce qu'on a Moulouba, pour na Bisso, on a Moutouté. Voilà. Na bandi na amour du prochain, manque d'amour du prochain, oyo et cassé tout Moulouba. Tout ce qui est on a moko. Ce qui yo olobi nanga ke Moulouba za l'amour du prochain, ni kamouté. Tout ce qui na oemi balé. Mais na pas seulement verset. Awa on a tangi ezali na Matthieu 22 37 à 39. Matthieu 22 37 à 39. Luka yango omuna ona lobi na fondé ngote nation quelque part te nation na Bible. Parce que Moulouba soit comme pasteur, faut attendre la Bible oyo. Matthieu 5, 44 à 45. Matthieu 5, 44 à 45. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Galates 5, 14. Galates 5, 14. Lévitique 19, 18. Lévitique chapitre 18, verset, pardon, chapitre 19, verset 18. D'accord. C'est vrai que les chrétiens, bon, il y a vraiment autant de Bible. Vraiment, autant de Bible. Mais ça, l'effort, on se voit biloko o yotanga. Ce qu'on tanga, on peut s'en résoudre. Non. Alors, ceux qui ont confirmé qu'à cause de la pasterté, pardon, à cause de la pasterté, azana molimo sainteté. Ce qui a à quoi ça met à cause de molimo sainteté, on est chrétien par les signes d'amour. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. On est chrétien, on est croyant, né de nouveau par les signes d'amour. Bolobane le contraire. Yami Balé. Tout Moulouba est d'abord menteur. Tout Moulouba est d'abord menteur. Nazana Batu, Oba Loba Yango, na Lobango depuis 2015. 2015 à 2017. Mandat Tsem il a confirmé. Nazana Batu Moussouba auto confirmé mon Mikolo, Nazana na ba vidéo. Tout Moulouba est d'abord menteur. Bote la élection. Bazoué le Roni Batiwana, mensonge. Tout Moulouba est d'abord menteur. Moulouba nyonso et le quoi libosa Moulouba aza mutalukuta. Ce qui tozolo bako comme pasteur te na touché basité. Parce que moi si un pasteur a raté. Quand on parle de pasteur, nous allons parler de mibali. Parce que moi si un pasteur na Bible a raté. Verset mo ko tinda ke moi si azra pasteur verset na Bible a raté. Ni azra prophétesse à Jésus-Christ, Jésus-Christ a une prophétesse te. Prophétesse dans l'église a raté. Peut-être que vous évitez de nous former de Baramoko. N'était pas maman Kalanga wana oh bana. Bana on monde de ténèbres. À quoi qu'on imposer le boko pas maladie.
Ah non, à cause de la montée. Donc quand je parle ici de pasteur, donc nous sommes mis bali, nous sommes basité parce que pasteur à moi c'est azrakate. Maman pasteur paix azrakate. Je suis clair. Donc bondimi on a lobby, mon et mon louba, tout mon louba d'abord menteur, le kuta. Ah nabosana imoko. Voilà. Économie 14. Ayez. Yami Satou. Les Balouba sont des violeurs. Les Balouba sont des violeurs. Tous les pasteurs violeurs en RDC sont des Balouba. Est-ce que c'est aussi? Des mots sont aussi. Des mots Kendi, des mots Kuna, des Kabamba, des Bango tout, des violeurs. Son ami peut-être, Bango tout, peut-être, Tolobi n'exagéré. Tout ça 80%. Les pasteurs Balouba sont des violeurs et tous sont mariés. Des pasteurs mariés, mais des violeurs. Bible le dit, dans Jean 21, 15 à 17, paix mes brebis. Battez là-bas, même menanga. Faisons dans 21, 17, 15 à 17, dans Jean. Mais le dit, violé, bon. Non, non, il violé, bon. Moussous a outi, Canada a violé sur 80 femmes pour Moulouba. Moukendi. Comme il a dit ça, va protéger. Or, Bible, c'est la justice qui élève une nation. Tala. Et bah, qui s'est mis sous. Injuste. Donc, on a 15. Voilà. Quatre. Des voleurs. Tout en no awa. Non. Awate. Tout en no awa. Bolimbisa. Natchaka biloko boyete sur le banko Nzambe. Isaka po boyoka. Nabi sont des voleurs. Na lignité bolo baki na kosi. Voilà. Toyoka nano, hein? Moyens deviennent meilleurs. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués de voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te prions que tu exauces ces prières. Attendre 5 ans, mais en ce jour, ma foi est tellement grande que j'anticipe. J'ai dit gloire, grâce. Nous terminerons ce quinquennat dans 5 ans, dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes noms des louanges, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Alors, prière, on a boulandi, et ça, il y a faux pasteur Dalo. Hein? Et ça, prière, il y a faux pasteur Dalo. Et prière, il y a le 20 janvier 2024. Hein? Il confirme qu'on en a marre de voleurs. Voler, on va 85% du gouvernement, il y a des voleurs. Le président est voleur. Les Balouba sont des voleurs. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiétés. Ce sont des violeurs et des voleurs. Voilà qui. Biloko fayulo. Siko ba yibi akatumbi. Donc ba okena kimoyibi na kimoyibi. Kimoyibi na yibi sans sonner. Vous applaudissez un président voleur, un président oyo aganyaka ba téchéri ba fraude. Alors olo ba ke bino bozala ba pasteur. Et ye aketi kuna na stade pour no sambela pour na ko sambela pour na ndeko na ye. Regarde-moi ça.
des tribalistes. Donc, à quoi qu'on soit moto sous-souté, il faut Moulouba. Nalika Moutoua Moulouba, il faut Moulouba. Alors, des violeurs, des voleurs. Donc, on a 4, hein? Des voleurs. Donc, comme on a 5, des ingrats. Des ingrats. Dans un film, Batin Laingaï, Nani, Chilombo, na Katumbi, na Belgique, na Liwaya Etienne Sekeni. Hein? Katumbi, Moutasara qui tout. Bambo, on a un seul Moutafutakian. Aujourd'hui, Chilombo, ça la poids bomaye. Ni t'étais une intervention américaine, de te éviter le lot, ce qui Katumbi da Sukiwapi. Nana film bango wa nani ola examiner ngote so bolinga ola examiner na makamu susu pour auto parler makamanzana. Regarde-moi ça. Moi j'ai besoin de Baloupa des ingrats. Oh wana ya liboso tango kenda. Na ba kité bana mtazo pesa qu'il est parti. Oh na tiki na ndako oh ya mi balé na tiki na ndako. Na yokuta couper na someleke to somé mi balé pour se aller ali na yokuta on a mesa pardon yokuta on a mbeto babile monsieur parti na mona été na yeko yoka jour akufi même ça mais ndenu yo yakite mais ebembe ya pire yo ebembe ya pire ngana ni wana donc ozo kurate ngamite même ya vie ah mais c'est pas quoi des ingrats. Oyo ya liboso la ipa na ngai na yebaka été nazoka na Brazzaville pardon na Libreville azola libanda tango talinga bi bonjour monsieur vous êtes congolais ngabi oui vous êtes mon Congo nabi oui abi bino to salsa biso ndeko kuta muluba na pasi yokaye et ils savaient que ba Congo baza au sommet. Bah, il y a Congo, bah, ça va tomber dans l'amour du prochain. Et la plupart de bateaux, et dans bateau au Congo. Nazoye, Nabingape, Nazara Koleka. Mais Nazara Libreville, pas ya Ndeko à Congo, Naeba qui est peut-être, mais Naebi à travers Ndeko Nangana ni Libita. Mais le Kola Zam Congo, Boya, mon problème était ok. Natike Wana, après ça, mon abilo côté. Organe bon. Wana ba velo mongo ba aérogramme biloko mongo ndenge wana so na komi lettre na Libreville ndeko so azongo wana ye azui adresse to benga na kate bo benga na téléphone yate azui adresse mongo so uti musana yakuta na ndako ba fandisi mais yo komi ndenge ni papa yo mto salisa inga kuna yo mto botunga mais awa na France wana bande côté tina sala bande côté bateau pour le kuta Muluba yebi ke muluba sale sa moninga ni muluba te. Soka zana pasi. Ako wela epa ya Mukongo. Soka bongi bande ko ba monani. Ce sont des dangereux hein. Ce sont des songa zolo barabino boye na yebi bateau yo na ndeka osaka te. Et jour la kenda aloba le roté hein. Donc sur la moninga na oyeba ete. C'est grave. Et moi Tosuka awa parce que nyos mususu na lobby ko zala manamte. Songa na lobby yo que mon louba cause la pasterté. Je pèse mes mots à cause la pasterté. Ba critère cause la pasterté ya zana moté. Motema wana o ba pasterté ko mon louba zana moté. Mais mon louba so loba o louba oui o pesa moto. Mais kati na ye neti ba pharisien. Na zana logo moko na tchaki awa na tanga ngo. Ouf. Les pharisiens, non, les Écritures nous enseignent que les pharisiens affichaient un air supérieur. Ils aimaient être vus et porter des titres ronflants. Presque ma pote réunion sur Bazabalouba. Presque ma pote, 80% ma pote na RDC Bazabalouba. Ma pote, ma prophète, ma docteur, sont des Balouba. Neti Moulouba, Moussou na Ebisu na Canada, kuna suki comme nani. Docteur. Ce qu'ils ont prêché,
on dirait diacre. Baluba bakitaka na mboka na bango na Mbushima na Kananga, baye na kin to na extérieur ya mboka na bango, ya RDC, aye koluka musala en tant que pasteur. Il n'a jamais travaillé, hein? Il n'a jamais travaillé chez lui. Mais aye koluka musala en tant que pasteur. Et on a monaka ba walesa, ba mokuna. Ils n'ont jamais travaillé na vie na bango. Netika Tshilombo. Tshilombo n'a jamais travaillé en RDC. Ils sont comme ça. Bande konabi que vérité oyo ngana zoloba po blesser binoté. Mais c'est une vérité parce que ngata musala nzambe ko blesser binoté, mais zoloba vérité ndenge ezali. C'est vrai que bonga vérité. Mais Bible zoloba ngai dans Ephésiens 6:14 a tenez donc ferme, ayez avant rien la vérité pour sentir. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire que la vérité. Il y a une parole. 6. Des acheteurs de diplômes. Les baluba. Baluba, tant que na Kishasa. Tant que na Kishasa. Oh, diplôme, moko ba le 5%. Il y a même famille. Mutu moko ya soki diplôme wana. Ba mutu ba sala dango. Ba ko trafiquer diplôme wana ba li photocopie, ba bouger le mo boy. Ali tu kanga bango. Oh, azaki docteur boba mutu kufi. Oh boy tout ça na Kinshasa. Elle fait des côtés comprendre. Oh, bato bazana ba maïle était. Ce qui mutu moko kaka zu diplôme, après ça on peut ba linga mususu. Des acheteurs du diplôme. Tshilombo. Vrai ou faux? Atanga aussi place ni on a dans Belgique. Biso en France to yi mamu ya sala. 7. Des tribalistes. Na habité son kosi hein. Des tribalistes. Oyo eleki ba tribalisme nyonso ya RDC Isabaluba. Mobutu aki tribaliste. Mais qui tribaliste Mobutu eleki Isabaluba te. Nani oyo Kabila aki tribaliste nenga travailler na bato ba pesa comme gatanga wana tout ça. Mais ezaki na niveau ya yete. Lelo yo Tshilombo na 24 communes nyonso akini ba député ba trafiquer baluba na baluba. Pona nini? Pona baleka na assemblée aba do futa 30 000 ba voter loi soit comme un mandat 7 ans soit yé muta ba nommé ba gouverneur. C'est triste na yoki langage ya Tshilombo a semawa. Alobi aba nommé ba gouverneur a la unité neti Mobutu salaki neti na Congo central atie Mongala pa Bangala atie nti Congo. Bible nous bisoa n'imitez pas le mal. Ko imitera le mal té Mobutu sala unité té. Bozo changer histoire nyonso yo comme na mensonge na Mobutu tia unité pas. En tout cas même si le boy no politique té. Na ko bano boy. Otie Muluba gouverneur là-bas Congo. Hein? Alors chez nous, les Bakongo, tous on a matriarcat. Oyeli biso Muluba, on a patriarcat. Dit, est-ce que vraiment vous raisonner? Mais bat musuba kaki burua pamba, est-ce que bino baluba vraiment vous raisonner? Mundela sala kande monate. Mundela ibake awa mukongo parce que ye mutayibi mboka na ye mutayibi ndinga na ye mutayibi ndenge bazali. Yo nous sommes Muluba sana patriarcat ko tshela ba Kongo. Est-ce que olingi mboka to lingi mboka te? Nyonso wana poiton sabaluba partout tout mais il faut que ça mutulabino boyo kanga il faut que ça mutulabino Tshilombo nzela poni ba schéma za ngwa be contre peuple congolais hein et au sukile mabe là na yebisi no ande bozolanda vidéo et au sukile mabe soki ozumboka eza pona o gérer ngo provisoirement pour batunyo so la bien ezate que pour comme ba idée il y a la peuple. Mais, nana ndima ki bana Mobutu, les loba cause ba malheureux. Nana ndima ka won. Bongo ya kanyo so Mobutu. Toka na ba biloko te ko yeba ye ayibi combien. Mais lelo yo bana na yeba za nini. Tant que président, on a idée moko, il faut na bana ko boma bato. Il faut na bana ko kanga bato. Il faut na bana saba. Mais tango zana libanda ba idée on esa na yote. Awa Macron azo sala pona mboka. Akanga bato te boma bato te. So écoute na biso écoute ko boma batu ko kanga batu arbitrairement ba mubeka iswa nani ba on sur la prison pona baza ko s'exprimer. Alors Muluba ko za nzambete. Non.
tala muluba azana tribalisme bozo chamba luba na justice amimboke kofiti. Après que tribalisme les baluba ne considèrent pas leurs femmes. Ba pesa ka mwasi ya muluba valeur te. Na mboka na bango mwasi azeli côté. Alors ezala musala nzambe na bango ezala muluba pa ya na ye mwasi azana valeur ata mokete. So na ko c'est libino. Les baluba sont des traîtres. Les baluba sont des traîtres. Tant Lumumba a outi pa Kwame Nkrumah aye. Tant makambo isili ako premier ministre. Kanda Kalonji zaine na mutu ya Albert Kalonji. Atini ba milice na ye ba boma baluba. Ye kutangi na ide ba boma baluba tout. Lumumba, qu'est-ce qu'il avait dit? Abi ce sont des traîtres. To mona ke mutu ba bebi so ba Congo. To bi no ko sala ba on te. Motif ba longo lai musala Lumumba yangwana. Lelo ko komisa héros. So na sengi bino date moko kaka. O bakanka Lumumba pona ba mboka date les alakate. Bozo bebi sa mboka na le kuta. Alors, donc, ce sont des traîtres. Chilobo a trahi. Ceux qu'on a cause que les baluba sont des traîtres. Des tricheurs. Les baluba des tricheurs. En tout et pour tout des tricheurs. Les baluba sont des fraudeurs. Sont en cause. Ils encouragent le mal. Muluba tout. Il y a un Muluba qui va appeler. Non, pasteur Bisso Baluba. Somme toi, ça m'a bête au condamné. Ah! Alors, le bas de même pasteur a condamné. Alors, le bas de la cause de la Bible, le 3 Jean 1:11. 3 Jean 1:11. Balobi, n'imitez pas les mal, mais les biens. Imitez le mal, qu'on imiter ma bête. Yo, il faut imiter les biens. Adultère. Baluba, qui parate que oyo moi c'est balatona. Non. Bango oyo nyon sokomona. Na bana oya mabango na makamuna bango. Voilà. Ouais, tout le monde a 10. Tout le monde a 10 après 11. Les baluba sont des vantards. Oh, monsieur soyez. Les baluba sont des vantards. 11. Les baluba sont des petits délicats sexuels. Des polygames. Et c'est aussi. Ce sont des petits délicats sexuels. Et c'est aussi des polygames. Les baluba sont arrogants. 13. On a tchecké, on a bossé n'yango. On a tchecké nini. Les baluba sont des escrocs. Et c'est aussi. Na Kinshasa, c'est comment ka ceux qui muluba ozala ndaku na yo. Muluba aye au PC de la locataire. Baluba ba komaka azu mwasi ekolo mosusu atindi. Boko sutu kalobi na tongo muluba zo sokola. Oh, mais yo kombien nini? Ah te oh mwasi na ngate papa. Soka zo lobako, olobi mutu malamu, serpent à double tête. Sont des serpents à double tête. On a zo ekoti na 15. Les baluba sont injustes. Bandego nasuki wana. Alors biloko nyo sur la lobby na yo. Il a dit que un muluba à cause de musala nzambete. Muluba tout amour du projet à sa côté. À sa côté. Bazana ki tribalisme wana mais soki akena mboka mususu ayebi ke baluba baza kuna akola kuna te. Muluba kozoite muluba kozoite mais nazala ba sera Bruxelles ba benganga awa mi papa ngana sala bo pona muluba. Après amoni bande ko naye ngana sala bo pona muluba mais so na lubi bato ba benganga tala kaka awa na parali ka mukia ya kubala muluba mais combien na sala ba bengai il faudra cela ba musu ba discute ba lubi na pasteur lekisa ata ya ngai bato ba yeba po bato ba ko na prudence
komi babenga bongo na oso na biki babenga nga mais téléphone na nga eko tonda ba yebisa pasteur na oyo lobby ndeko na nga na oyo nga na lobby soko moni ke 15 ans na pesa za yango te yebisa nga yo zu combien olobi na nga ke 15 ans na pesa na exagéré mais yo zu combien pour na nzoto ya muluba muluba amour du prochain za nango te soko za na amour du prochain te okozala sikoyo na molimo santu ndenge ni oza na amour du prochain te okozala na molimo santu ndenge ni non pratiquement possible on est pasteur par le signe d'amour ah na bosa qui orgueil hein 16 ba orgueillé les baluba baluba fantasme bandeko ezalaki wabino papa Jacques Dinabanza ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ pasteur ya Mukongo pasteur ya Mukongo nalobi te naza pasteur ya Bakongo mais pasteur ya Mukongo tango biso tozokola ba pasteur nyonso biso yeba ina kini baki ya Bakongo ba pasteur protestant ba pasteur paibo bango tu wana baki ya Bakongo pasteur ya Muluba ya Mongala ya tout ça balala te yango zo mona makaba nzambe e baby parce que Muluba wasala ete la pasteur baluba ba ina kini baki makaba bazebola est-ce que Mongo basala pose la pasteur non, peut-être oui. Pour ceux qui le na baluba. Pour ceux qui le na baluba. Bakas ba tete là, na yeba on peut bien te. Mais ce sont des Kassaïens. Mais on a yebi penza baluba. Na salaka na Katangé. Na salaka conseiller ya Katangé. Papa Moulongo quand il était ambassadeur itinérant. En tout cas, il y a des différents baluba. Il y a des différents baluba. Na ebite so ba Katangé ba différents baluba.